1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayan. You are Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola. Quand téléphone, pourquoi pas? Na bengisi mokili mobimba Afrique, Europe, Amérique, Asie. Mutu oyo bolukaki le grand formateur. Na Congo ya Docteur Jean Yongo. Mukolo tonga. Abotoli tonga Mbote na bande konoso bazo landa biso bazo mi partout dans le monde entier. Ngayo Docteur Jean Yongo. Nzamba mikuwa kwa mabende umeli wa umiti ba inane ba 2 ans makolo na bango za ko beba na banda boyo ka mbela ona do pese la bino ba to bana banda bo zitete boya rapidement tozo longola mabende yongo en tout cas ba o baza banda baza ko buka na bomi kilisate o experience yango na moni nataka 1 mois et demi do kona ngai zongi le na ye o ba longola prape na komi ko tamola ngamo ya ona pese nzambe bato baza ba problème ba défaut etali tête fémorale o bazo za lokolo moko mulai moko mukuse baza banda ko bazo kanga iba vana banda kuti ba ya na centre kadi modèle la grâce tozo bongisa yango oyo outi na tous les 4 districts ya ville province de Kinshasa et ya se okomona ba moto oyo zo kende de la peine nzela ya Kisenso ba moto ya 3 pine pe ya 2 pine otuni kaka centre tradi moderne la grâce ya Jean Yongo oyo ya mikuwa okomona référence na kombo ya station DNB en face ya bar ya pistis etalana na centre tradi moderne la grâce kokende musika te parce que ba hôpital etondi ebele na direction ya Docteur Jean Yongo ba charlatan ba komi lolenge na biso kotala bango te soko moni Docteur Jean Yongo te pardon kokota te film na biso ya ngoye bandi première partie ya film na biso ya Putulu na Putulu avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka na lobi Putulu na Putulu film na biso ya sika pe ya kitoko landa yango joyeuse fête de Pâques na ba chrétien nyonso ya mokili maman ni nango Are you okay? maman est-ce que vous êtes bien maman azotala boye azo comprendre te nini réellement aza komona nga pe na yebi te film bandi kaka sikoyo yo zalaka boye bandi ko benga malebo mbango o malebo nini eza koleka maman ni nango ezokomela yo est-ce que vous êtes bien maman baye kozwa ngai ngonga na ngai esi ekoki mama ozobangisa ngai nana ngai kozwa yo te ya solo na biso nazokende me nakotika bino maboko pamba te liwa na ngai ekotindela bino bomengo epi mbula oyo ekoya ekozala mbula ya mapamboli mbula ya bomoyi ya malonga ya bomoyi ya sulu ya tina vraiment na ngonga kaka wana likolo eyindi mbula ebandi nini yango ezosalama boye mama alimwe azobelela mama alimwe asutuka boye nzoka ezalaki pongi mama nalobi Putulu na Putulu kaka na chaîne na biso nulle part ailleurs kibaka na bilialia na bitala o rendez-vous ezalaka se moko epai ya Malebo Movie le sexy boy esika nyonso ya malamu ezali mateya divertissement yaka tika bitala ozolekisa ngonga pamba kasi topesi pe joyeuse fête de Pâques na le patron le PDG Papi Empia na nzamu kuna tumoni pe madame Nasha Nzobo o esengeli salama kaka suka ni nyango esengelaki salama awa mwana akoluka mama
aza koluka maman na ye. Maman. Maman. Est-ce que akomona maman na lobi na yebite? Oh nini azotala boye amoni nini? Clarisse Bofoya kuna na Delvo, merci na présence, merci na appréciation. Yo pe kota la biso to pesio merci. Félicitations moi banana ngai. En tout cas, beaucoup prendre bien son abino. Mukanda ndenge nini boye. Mama uchuko ebisa na ndoto kingonga na ekoka ke singela ki akende bongo nini komeli maman réellement na lobby zala concentré soki obungi parti oyo okoyeba susu ndenge film eza kokendela te malebo alobaka ko rataka première partie ya film te parce que ngom tesaka na base ya histoire azobela maman yaya ni yango nazomona mama te o nazomona mama te elingelo banini parla ko zomona mama te mama za na chambre na ye azate kena na otala na tele na chambre azate même likola mbetone azate na moni kaka mokanda oyo félicitations bana nanga basi en tout cas malamu mpona bino mo prendre soin na bino yo baso comprendre te mama aza komona na te mais kaka mokanda nde monani mikolo ya mbeto na ye awa atanga pe naza ko comprendre te to kanga kaka pema to landa. Merci na Capsis Kamanda. Naza prête à kusala yango. Oyo mama to koluka kuna yeyo. Est-ce que vous assure à propos ya décision oyo zui? Tala. Pas moi. Ezalaka na tina soko za ko vivre ngo pona tina moko songolo pakala. Mais soki ko vivre ngo et comme nango inutile, tina nango eza susu nini? Malebo lobaka soki filme za koleka ko benga te zela filme sila bongo pesa biso préoccupation na bino kasi awa ekolobra nini mama ekosala nini na lobi na yebite. Congratulations to félicitations na bana na yo ya basi. Oyo mama lobi bomo ezangi tina ko vivre ngo ezalaka te mais ba kopesa félicitations na bana na ye ya basi bana yango ya basi basali nini na lobi landa awa pe bango koto bana ngo ya basi koluka maman, baza koluka maman. Merci na BG qui l'a pris le cadet de la presse. Na pesimbo tepe na yajo. Et sika ezwa myombote na yo. Maman ake wapi kasi biso sitomoni maman azo solo na mwana mwasi moko boye ya mpembe ya kitoko alobi na ye bomo eza na tina te soki elengi ya bomo yango eza lisusu te kasi nini maman azaki koloba réellement mokanda patrili bana ayebisi bana babatela bomo na bango pe ba vivre malamu na lobi na yebite soki tina wana lobi nini kasi na rappelé biso lisusu ba mama botuninga malebo est-ce que lobiko ya solo mezali pona biso ba ventre myome eza kotungisa na lobi mama atakiste yaka moto na bwana na zana posa lisungi na yo s'il te plaît sungangai na yebite ni nezo komela mama na ngato ni ne komelie na yebite ni nyango ebube chi ni nyango na lamuki nazomona mama te na luke partout na kati ya mboka oyo azomona na te atiki kaka mokanda zoloba félicitations ebube bo prendre soin na bino malamu nazoyeba te nezokoma nini ezoleka nazoyeba te lakisa ngai mokandango lakisa nga bolimbisi wana moya mabe lakisa nga pomme de main na yo olingo loba nini yango nalingaki naloba pomme de main na lingala mais lingala ezalaka salite na mato ya bato lingaki ebima mabe bolimbisi mama na yo esi ake mosika isi akomi mosika akei korejoindre mboka moko pour que mbula ya mapamboli ekitela bino mais oyo ayebi te ke mbula wana ekobebisa libota na ye mbula kojoindre ninango ozolobela awa réellement kene ndaku liboso butu ekoma okocomprendre oyo nauti koyebiso sikoyo awa kene ndaku ebube kene ndaku sikoyo kene ndaku est-ce que comprendre mama ake na mboka baoyi balobi isi akomi mosika pour que mbula ya mapambula ekitela bana na ye mais nzoka mbula yango ekoya na baproblème bakoko potala kaka makambo po kabiso mawa
nini eza koleka awa. Merci na ba mama ya Lukunga Funa Changu Moamba. La confiance beaucoup ça le sexy boy beaucoup ça daddy cœur. Merci Nabino. Nana zola Nabino. Nana zola no bang bang boy. Tala banda tonto la mukaki. Tozo mona mama te mama na biso to lukie partout. To bengata malebo soki amuna ke na quartier na bango. Alors bien zate kaka message auto kuti likola mbeto na ye. Ndeko nanga mwasi boso mona yete ndenge ni nango. L'accent non. Ngolo bani nango na so comprendre te. Noko ngape na yebite noko. Sunga biso. Est-ce que ça a quelque chose à propos nango? Te zela. Zela. Moi to ki na la police ezate. Il faut to lukana no avant que na la police. Zela. Zela na zo to sala banque to lukana no. Nzambe na ngai mama ke wapi ko. Mama tongo boye. Noko salambangu bakuma ko enlever batu na kisasa salambangu noko. Est-ce que mama akomonana? Mama ke wapi? Mama batami wapi na lobi na yebite. Mama asali penini abungi awa tozoka kaka lisolo ya mbula bozo soin na bino bo vivre malamu vie silingala na lobi na yebite yolanda bongo yo koyebisa biso ndenge ni yo comprendre film yaka na avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu et pas docteur Jack Vassila pour na problème nyonso za kotungisa na libumu. Problème c'est allié maman. Yaka na venu Bomboma numéro 7 bis. Et Madame Philo, bon après-midi. Boni, Madame Philo. Tozo luka maman la biso partout tozo mona été. Moninga na yo tozo luka ye. Alamu ki tozo mona été. Est-ce qu'il un message mou étrange? Est-ce que moni été? Madame Philo, répondre ngako, répondre à biso. Et sengil to solo là. Il faut to solo là. Bako solo là nini? Yokaska sekele linge banda kobima. Ngai na yeli bino mama na bino. Merci Seigneur Jésus. Wapi tozo luke banda kala. Azana motuka te. Azana motuka te. Azana kata saki o ezana mabele. Yo. Atanga pe na comprendre te. Azana saki ya mabele o ndenge nini? O ezana sena mabele ndenge nini? Te Madame Sophie nazo comprendre te mama nango aza monene mbiji mulai atonda bandali koti na se akezala saka ta saki ya mukebwe mama na biso monene bongo okoti na saki ya mukebwe ta Madame Philo tika ba je expliquer biso makambi tozana ngono posa koyeba ma eza simple ça biso madame mama na biso skazali madame alors pona nini kasi bo fungoli saki yango te bomona par binomko nini eza na kati ke on a le beza ya solo nanya ko fungola otala si réellement biso maman nous na kati ya saki ya mokeboye est-ce que vous comprendre ngo ndenge nini na lobi na yebite ou film o eza terrible eza somo afongola boye mbongo bamoni mbongo ne maman ngape na yebite mbongo obo moni na kati awa yende yango nde mama na bino parce que ya sali sacrifice ultime pour que atike la bino nyonso bomengo alongo la bino na bobola avant qu'akufa. Félicitations banana ngai. Félicitations ni nozo bala biso. Félicitations nozo bala. Nana tinda ki mama ki nogo sacrifier. Nana tinda ki mama ozo bala comme sacrifice pour te faire félicitations. Olingo banil par là. Est-ce que tu es sûr que lingo sala yango? Nazana posa bula mwa bana nangai le meilleur via kitoko. Na kino awa hotel maloko la témoin. Comme ça yo ozo mbongo yango. OK non nandaku tongo bako si sa rituel yango. Yebisa bana nanga basi na lingaka bango mingi. Yebisa bango basalela mbongo yango sagement. Et puis ça bango bomengo. Et puis ça bango esengo na kimio mokili. Naza prête. Naza prête. Est-ce que ça peut comprendre? On continue ngai. Sala yango. Liboso te okende na kata cercueil. Loba takun takabara. Brika darara. 3 fois. Après kota na kata cercueil. Takun takaba. Taratara kabara bata. Takuru takaraba tarataka. Wana ko sala incantation. Oyo panganga pesie. Est-ce que comprendre? Maman ndimi. A ça la sacrifice à bon moinaye comme ça mbongo o ekobima ba pesa bana na ya basi misatu. Au revoir, adieu moninga nangai yo pe moninga est-ce que kotika moninga a ça la sacrifice boye kaka likola mon solo
bizarrement tout le monde a kabato balekisa kabatonde pour que comme na mbongo. Mais maman lobi ya s'est sacrifié camarade naye azwa mon solo wana akenende ko pesa bana naye ba vivre heureuse na mokili yango. Est-ce que ko kenende nini li solo oyo na lobi eza somo kopesimbi hey, talambongo moto s'est sacrifié abongwani mon solo ba monsieur Franklin na ba monsieur Benjamin hey, mbongo na ba Lincoln merci moto na boanya merci mbongo ye na ba condition après que rituel simba yoka soit mbongo wana kende nango mais yebisa bango pas se réjouir na mbongo wana permettre bango babala babota bana pena bakoko aussi possible que yango koko zala mais denge bako sala mbongo denge bako sala mbongo wana mbongo wana kondimila bango mais yebisa bango baza kaka na 15 ans ya ko sepela na mbongo wana après bako kufa bango nyonso nini oh te mokonzi na ngai il fallait que le bango liboso te yakota na kati ya cercueil sikoyo ya yebite que condition na yo ko pesa ngai eko kenende nini sikoyo. Est-ce que comprendre lisolo yango na suka 15 ans de vie hey tala yaka yo obomisi mama na biso yo tike yo do memaki mama na biso tina nkunda. Pourquoi pekisa qui était? Pourquoi pekisa qui maman na biso te? O tika ke mi boma pona nini? Toko boma o lelo. Eh, Madame Sophie. Yepe quoi? Te Madame Sophie Zoa na chapeau na yo Zoa. Ah, tika ye. O tika ngai. O tika ngana bo Maman Sophie. Wapi mama na ngai? Yelanga mama na ngai. Ebube chi chana se. Ebube tika no kosilika boye. Tikana kosilika boye ebite peso ki na bomoi na botika kabana misato ibana mwa misato peka kabasi basi est-ce que na kosepela oh ngambote o ebonga kobo tata mibali tala merci loko babikisio ngai na koya kozwa bomoi na ndango zu bomoi ya mama na ngai komo kokoko pekisa mama na ngai te mbongo ngo 15 ans ya pamba après to kufa siko mama na biso akufi dans le pamba kaka boye. Boubeni na ngozo tungisa yo boube kitisa na motema nazo comprendre que za na kanda esama aza mama na biso winga pena sana pasi naza na sengote mais nazo peso toli nazo bendo matoi to sala likambo sagement to comprendre tout le toye ba réellement ni to ko sala parce que yeba yango soki lui azoganga ata mwana gangi likola ngomba mutu moko ta ko se permettre ko yoka pya ke ya ba mwana wana nazo yebisa yo mama to ngasali webi tina sala ki likambango tala to réfléchir bien mama sali sacrifice pambate ngana zoloba namoni manga mabepe quelque part wati na komi bon matin maman ye moko se sacrifier pour na biso ce que mabe zali wapi. Moi je pense que to kitisa motema to kitisa mitema na se to fanda to mikabola mbongo ndambo 3 moto zoye to peto mibikisa ba mona biso nazo biso na bondelio na biki naza na passe ebube naza na sengote mais ko sala nini mama se sacrifier talanga pe mpiaka tala na kata université le kolombongo ezate eluka kolie ezate to nyoka matala bilamba to lataka tombola to ibe telonga boutique te tala ba fille ba tout sepe na bomo na bango siko mama se sacrifier pour que to survivre pour que to vivre bien to zone jeune na koko zoom la classe atale l'université nazo bondelon de konanga moi si ya na ngai mutu neza bien te osali boma est-ce que zobi yoka makambo lobi ozobi yoka ba convertir mama na mosolo yo zolinga mbongo to kabolango to tika mama souffrir bongo te kosimba te ebube kitsa motema ese logo pe ko kenomba mbongo te ne biko zaka shosho bo kitsa motema olandela likambo malembe tala 15 ans et ça c'est suffisant pour que mutu na mutu otoza abiso to vivre bonheur tala 15 ans. Et ça quand même possible pour que tu bota bana tout bana na mokili oh bilembe kotikala tala 15 ans et c'est belé qui mta ko accomplir ba miracle ba histoire et bela tika kombo na mokili 15 ans et ça c'est suffisant quand on a pour qu'on perdre 15 ans là tala maman a sali sacrifice ultime poto simba mbongo tala to solo bela monsieur Franklin dollar to solo bela franc congolais tena c'est faté to solo bela dollar awa tala mbongo tala 15 ans lisusu
yaya tokolongwa na pasi mama zala mayele mama zaki mutabwanya mama sololi tala tika makambo zosala bu mataki itane tundiro zo regrette ko le kabiso tala mutako sima mbongo te malembe oh ya grande sœur malembe ko sala nini ukanisi na ebite kaka ndongo zala ka moto wana olingo zo mbongo wana okende se fete okende ko bongisa bomo no yo moko te mbongo ekozala awa malamu okitsa mutu o se relaxer tokabola mbongo en 3 parties moto na moto zeteni na ye akeno sala nango bube o olingo escroquer biso mbongo mama kaka boye te ngo sala nango nini olingo zo mbongo kena wapi tala bosaka ka stupidité ngana zo mbongo na keno zongisa ngo pa filo mbongo esengel ezongisa mama na bomoi tala ngai na kosala sacrifice pour na 15 ans pamba bonheur te nana ebisa kiote nana ebisio te que yoko kufa avant 15 ans nana ebisio que yoko kufa après 15 ans nana ebisio oko kufa sikoyo bakoko tuto la moto bakoko tuto la motuka oko kufa pata lobi bébé kutabuti mazo kufa nana ebisio atamba la pe koko bomayo oso comprendre si faut pe koko bomayo ni yango boyeko 15 ans ngala ko tambo na pas filo tala eko simbate bube toko bossa na koza yana biso liboso tala sikoyo celui ka moko to panza mbongo o to kabola moto so parti na ye abazoli molangi nako boma moto nako pasola bluma bongo boso maboma nazo za mbongo oyo nazo zongisa ngo pas filo comme ça zongisa biso mama na biso bube oki mama zoloba yo okutike kibo yo mutaza milanga panti milanga tolanda akotubula biso te malembe tolande malembe tolande malembe bube malembe liweza la rango partout 15 abonnés to profiter yo na place na bango oko raisonner ndenge nini komela biso awa na se olingo zo libanga kaka sikoyo yebisa biso yo na place na bango est-ce que kozala mopanzi bube to kuta bande koni abasi yo zo le kana mabela batu kaka bweneto ndire l'état zate te mabela l'état eza vena na binote tabo lexanga na leka mabela na binote ozolo banini biso bakolo mabele bayanke yo palanga na boy pecho tala ta pecho manqué pecho da balula abaluli mutu pecho manqué kita saka na mabele ni neza na kati te mbongo za na kati mbongo mon solo falanga te eza ke mama na ngande ba convertir na mbongo eza mbongo normal te eza mbongo akisi yango na libi nazo mbongo na ke nozongisa ngo epa nganga zongisa mama na mutu akosima mbongo te nokotika zala calme yo zala calme fongola total ya fongola total ya te yo kengela ye fongola talanga na sepela buzu bate nanga mta mankenga te ya bosolo fina bise bongi ya dola oyo ne raté abomi bube te limbisanga boma ya limbisanga boma bube de terminer à lobby il faut même mbongo wane pa ya nganga bube tala bube azo penser ka ko doubler biso tala malamu na ye abongama posikoyo ngana ko zwalika mona ko memonga na bonganga na tradition ekotika la boete yazo penser ka sanani azo penser sanani alina manquer biso amatela biso yazo banini ka azo prétendre que alingi mbonga ngote sima zo mbonga kene nango ako estroquer biso te eko simba te bube ko kufa azaza wapi akene wapi akodaye ngai na kosama mo spirituel nana ebiso za combat spirituel na so comprendre te nana ebiso ke mama spirituel pendant que mutango tozomona na ibwe makofeseli makode tete zali tala to kebisa ye 24 heures so kazongisi mbongo wana te ngai na ko pasole moto na ko bambi mabanga na ko kate machete na to moto ne ko kwa na mabele machete zali wasa makomba spirituel te bana na ngai malam na bino ko kitsa mutema kutu ndenge za wana ebu bako kena mbongo na ndeni nini ngai ndeko nanga mwasi asi sacrifier pour que mbongo wana esengeli ezonga awa parce que mbongo wana eza mbongo ya libota mutu moko takoko profiter nango te noko malembe olingo otiko banini mbongo ya libota te oza mbongo famille te onoko ezali mbongo mama na biso article biso eza mbongo famille te soki tokutani nango eke to récupérer ngo wana tokoposa te ma pourcentage en tant que noko osunge biso pour tozala généreuse envers yo
noko oh to porter correction ezambongo a famille te ezambongo na biso o mama na biso atikeli biso te ezane loko moko na ko sa capable ko sala pe mbongo ne ko zonga te na ko sala quelque chose pe a ko zonga na ndako oyo akobonde la biso azongisa mbongo wana awa noko ke to sala ngoti te toke boyela nga mwanda bilamba ni kaka boyela nga bilamba na ye na ko sala mwe loko moko mabikila kila ko zonga noko akozonga na mbongo okomona ekosama lokola maja kozonga na mbongo akwena mbongo na bokomona bino moko bokomona ngo ekosalama yaka na bilamba na mbangu yaka na bilamba na mbangu tokende tosala makambo mbongo ezonga mbongo tala ndenge kabulaka mabota na lobi oza na posa ba dédication kaka sikoyo yebisa biso yo kozala mopanzi ebube oyo ya lingi bazongisa mbongo wana pour que mama zonga na bomoi to kozala mopanza bandeko ne ya basi o balobi mama si a se sacrifier 15 ans de bonheur pesa mabete parce que qu'est-ce qui prouve que yom toboy 15 ans de bonheur pour kufa qu'est-ce qui prouve que on vend à 50 ans qu'est-ce qui prouve que on vivre 50 ans to 20 ans tant pour kufa no lobi mobola vraiment zano 15 ans wana ya bonheur o profiter nango si mon kofi na yo o tiki kombo na mukili wana ngai sans commentaire bino bebo sa kolanda bebisa biso bu comprendre ngo ndenge nini pe bozwela ngo ndenge nini awa noko yoka ndenge za kotoka ebube ndenge akebongo ngai nazo pesa bino tolibo kitsa motema kaka ndenge nazo sala se rituel osikoyo nebi ndenge ozawa bozoka ngai ebube siko zali nazo belela yo yaka na mbongo wana kosimbata $1 te songa nango awa sikoyo kaka ndenge nazo bana molimo na yo esiko zalo zoyoka ngape yaka sala kaka ndenge na lobi ngana zane lamba na yo lokola elembo ya botosi na yo noko ezo simba na solo bana yo makame ko simba eza bokoko yo esengolo ya nango ozonga nango zonga nango awa zonga na mbungu wana awa lolenge bakoko balengi noko zo bela kaka ebube est-ce que azoya te olobaki oyo kwa moto akoya siko azozonga te noko problème ngo eza nini ngana lembi yo ngana lembi ko zela bana na ngai ici salamaki déjà ndenge zawana ici abandi koya mozo mona likambo ezalaka fo zala mwa kimia mwa patience suka suka osimba noko 24 heures lisusu ata lobi esa problème spirituel oboya ko yoka nazo ebisa yo te ekosalama akosonga mais singeni kokanga motema tozela 24 heures akozonga na mbongo tala bobo sana 10% na nga commission te noko 10% zali wana eza problème te o tozolo banano azonga nanu yo lobaki ekobeta moto ekomi makambo kozela surtout 24 heures noko bozala calme weza bokoko esimba ki rataka te akozonga bozala calme akozonga noko belela bilima bien akozonga kaka na nzela oyo akozonga ebube sengelo zonga oyo na mbongo na kosimba ngote maman infection chronique bando obela infection esila kate olemba na yo yaka tala ngana nazo saliso ba jeter tala okokene na ngai nazo esika na boyi mbongo wana ozwa mbongo wana ozongisa ngo bazongiselanga mama na ngai ngana bela moto nazalaka bien te nazo ebisa yo yindaka mabe toke na yo tosisa makambo wana ok nazo comprendre yo mona na ngai nazo comprendre o malamu mais ngai na força ki mama na bino te asala atope azwa décision wana ye mokonde a se décidaki te yo na mtu accompagner ki ete yo ndo mema ki ye kuna te ska se décidaki c'est là ngana expliquer yo na éclaircir yo nazo comprendre yo bien te yo o mema ki mama esa ki o comprendre ki ye pe o soutenir ki ye na ida pesa ki ye mais o apesa ki yo ko ki gobo ezaki moninga na ye te mais c'est là ndenge zawana posa no eza malamu eza mabete mais sengeli na yo ozala soutenir parce que ndenge zawana rituel wana ezalaka facilité mais tala malembe koyena ngo moto te soko okena ngo moto panganga kosilika egoza mabe mais ngai sona kele moto bakwa koboma ngai nakwa komiboma pamba ngana komema kuna mbala moko bongo te okomemanga kuna bongo te zela moto ke masiko loba lisusu ngana zo compter de 1 à 10 soki omeminga kuna te na koboma yo 1 2 3 4 5 beta peka masasi mbele moko kufa la police kitisa mundu kiana bukanga ye
Ou me libre ngeni na ngaka bomangai te bozila. Ozo mona mundu kyo na yebi yango te eza yanga te. Ngai kutuniza ya bataka kinga na nzela bana mo mibale bakuluna. Bango nde mutu bagina mundu ki ngana botola ki bango pona se na se protéger. Metala officier ozo mona masio asa mwasi moko mabe asa obozo kanisa te asa mwasi mabe ye mutamaki mama na ngana solo ka kisi ngamno na yo tellement tokene buzoba tellement wabimisa ye awa asa mwana moko très dangereuse moke banaye filo ozo mona yo oye silite yo tana ko silana na yo te tana ko silana na yo okoyemba différence eza entre pouvoir na autorité zela si o sala nanga ba jeu motema o motema linge bima bwe encore mon doki bala kisao yango ya fara est-ce qu'on peut survivre au kokita mususu ko kufa kaka na tension ya pamba le fait ka komoni mondoki solaliwa et ça la kapasi maman ata ozoba traitement ya ndenge na ndenge yake sika lobi kono ezali zwa numéro benga docteur Jack 080 19 77 77 2 nasuka na bandeli 080 19 77 77 2 nasuka pour na problème nyonso etali ba ventre na bino oumeli mingi na infection oke boye simbite ozongi boye simbite yaka na avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu référence station Bongolo soko commune na station Bongolo tuna avenue Bomboma bakolakisa yo juste sur Prince Kasavubu avant avenue Force yaka pa docteur Jack Vasila ozolobiko ata posa na problème ya mabota yaka papa prostate eza konyokola impuissance sexuelle yaka kuneza esika mabota eza kozwa lobiko yaka papa yaka maman est-ce que yoki soki obosani benga malebo awa yaya na leki bafani bakozela kaka soki yaya ebube est-ce que akozonga na sac yango ya mbongo noko alobi se asali bikilakila akozonga na ngo mobimba tala ndenge ekomaka likolo ya mbongo famille ekabwanaka kasi awa pe nga nayebi te yo lobi nini okozala mopanzi ya ebobe oyo alobi ke bazongisa mbongo epai ya panganga mpo kazongisela bango mama na bango to mpe bandeko na ye oyo balobi mama ye moko ase sacrifiaki pour que bango bazwa mbongo bazwa bomengo bakozonga susu epai ya panganga te pour que base sacrifier pour la deuxième fois yo lobi nini basala nini bazongisa mbongo mpo mama zonga to bazwa mbongo basalela 15 ans de bonheur ndenge mama asuetaki awa ebube akokanisa awa na prison azokanisa ndenge azalaka na mama azotresse mama suki mama azakolakise banzembo ya mboka awa azolakisa ye nzembo ya mboka ndenge ezalaka yo maman est-ce que osalaka transmission ya tradition est-ce que olakisaka bana na yo mabina ya mboka est-ce que olakisaka bango est-ce que obetelaka bango ata masolo oyo bakokono mpe babetelaka yo toza baindo toza baafricain toza babantu esengeli toperenizaka tosalaka effort que tradition orale esila te parce que yango wana sekela mabota mabiso tala mama tala esengo awa mama azolakisa mwana na ye ya mwasi ndenge nini babinaka nzembo yango ya mboka oh biso soki mama azolakisa boye yoko boya kaka musique étrangère kaka badanse étrangère nde okosepela nzoka ya tradition na yo moko nde ezelengi okotiaka mbanga pamba me mokolo bakolinga babala yo yoka ndenge tokosenga bamashete na bamakasu boya kasi libala tondimake yo okoma mondele merci na Brazzaville Pointe Noire maman tala ndenge basali ngai lelo maman nga nazalaka no trop proche pourquoi tikalaka koyebisa nga ata makaniso te obombaka ngo kaka mpo na yo moko mpo na nini maman tozalaka biloko ya kolia te tozalaka kobundana na pasi na biso maman tozalaka bien koleka bato ebele oyo bavandaka na biso na mboka notre vie était quand même meilleure maman au prendre décision oyo kaka yo moko sans pourtant consulter ngai mona no abolingo maman pourquoi maman pourquoi nga nazalaki très proche na yo nazalaki mona no abolingo maman me nakobunda kaka maman
nakobunda na s'assurer que yo zonga na bomoi nakobundelo maman nayebi que ozwa ki décision oyo na se ya pasi nayebi que ozwa ki décision oyo na makanisi ya pasi pe na se ya mawa mama nga na s'assurer na osala tout ce qui sera à mon pouvoir pour que na zongi so na bomoi mama ozonga maman hey. Ibubechi aleli kasi yo posa na problème ya mikuwa oke wapi zwa numéro benga docteur Jean Yongo problème nyonso etali mikuwa akobikisa yango 082 42 47 792 nalobi 082 42 47 792 tala bino bofani awa ndeko na bino ebube kuna bakange na commissariat depuis lobi na butu la police nalobaki yango abandi ko gaspiller mbongo wana na ba boîte yango bakangie pona excès de monnaie nayebisaki bino la police bakangie kaka likolo ya excès de monnaie wana ezalaka infraction so bamunya na mbongo ebele te nalobaki no tomema makambo na bokoko na kisi te ndenge salami boye mbongo wana eza kaka bakanga kende po akende ko attaquer madame Philo madame Philo ndakangisi ye te ok wana ya problème na ngate tala ata za wapi to kende to bimise na la police to forcer aibisa biso esika nini mbongo ezali te malembe wana kozala makambo asuka ndenge nini okoki kokende kobuka prison bato pendant que madame Flo mutu akangaki ye tala kutu malamu kobenga madame Flo kobondela ye ata appel moko akoyoka ayebi te ya na biso moto epetao ya na biso moto ebeba te yaya nalobia to benga madame Philo to lempe moral to zwambongo te oyo malamu bokende wana za camarade ya mama na bino bokende to bobengi na telefone bobondela ye yaya to benga ye lokola no ba dépenser mbongo te ya bube na simi mbongo wala te na moto tike na prison to zwambongo to benga ma Philo libéré ye yo mondenge ndini madame Philo s'il te plaît nabondelo na komba nzambe tala pardon olimbisa kena la police olimbisa obimisa ndeko na biso na boloko na yebi ke yazala kaka bon agressive atam c'est la intention na été to bondelo na komba mama na biso libéré ye parce que ye kaka ndaibi sika mosolango ezali soki loko moko ekomeli kuna na kati ya kasho wana tokoyeba te sika pe mbongo ezali comme bongo na bongo pe sacrifice ya mama na biso kokende ofeli kaka boye tala zela okokangisa no lisusu soka pesi biso mbongo ngo to abimisi mbongo comme ça okokangisa lisusu na bondelo madame Philo s'il te plaît sunga biso to récupérer mbongo te yende ngazawana afundi afinga kingai aya finga amenasenga na munduki kana sali nini kutu asala ki amekaki kutu ko bomangai ngana ko libérer te jamais ngai nako bundisa ye comme ça mbala sima akoyeba kingai nazana niveau na yete tellement bimana ndako na ngai madame Philo za moninga mama na biso madame Philo la bondelio na bolungwa nzambe madame Philo yoka biso mawa limbisa biso libere ndeko na biso azongisela biso mbongo mama sala ki sacrifice mbongo mama si sacrifice ponango tokokufa babola te madame Philo oza moninga mama na biso yoka biso mawa yokela biso mawa. Est-ce que akoyokela bango ye babimisi siko lokwa ba libérer yo oti la police ketisa motema comme ça tout solo la makambo na ndenga kimia ozomona te okoki jamais kozala plus sage que ta mère koleka pe biso nyonso tozali awa te okoleka biso na bwanya te parce que maman nozaki mutu akimia et pas zalaki une femme respectueuse. Oui, tala maman a sali sacrifice ultime pour que biso tozwa bomengo yo ozoboya mutoki asuka maman na biso wana ezana négociable tenoko malamu kele direct ali kamongo nazana makamebela ko sala mbang te kanga mbanga na yo awa respect société makambe on zolo bana to tolbel makambo donc yo zo passer nini que réunion est importante c'était nazebisa yo tala so que zo penser que to roboak sa mbongo no liango yo moko olo okuta
moto ngala bino kote lo bonganga kokufa moto kotumba yo moto tumba ngai tezelanga na bisa bino mutu moko te akolia $1 est-ce que bebisi bino te conséquence ni koya soki olie mbongo wana eloko ofele bongo epe bolie nini concerné yo soki tokokufa soki dini soki bakozota makolo mibale wana eza problème te tika ekipe ngai moko tika nakumba charge na ngai moko na moto soki bakokata ngai maboko nga mpe tika ngai nakumba charge na ngai moko oyo kokomela biso etali yo te mwana na ngai ebube nayebi ke mbongo wana eyaki deja na condition ke ndenge eza wana après 15 ans ndenge boswi mbongo bokokufa eza problème te mais yebango chaque jour bato bakufaka na bango eza problème te bana kuta miki bazobotama bazokufa sikozela nini yango ezo rassurer que ndenge oza wana okovivre 100 ans na mokili oyo pour que oboya 15 ans de bonheur lebisa ngai est-ce que malamu eza teke okufa na esengo ya bonheur ke okufa mobola zela nayebisa yo loko moko zela ngai nde mutu napekisaki bandeko na yo bamema likambo oyo na bonganga kuna te esika bokoko na biso efandaka nokoloba lopela enoko ngai nayebisaki bango ke okoya na mbongo wana alors yaka na mbongo wana sikoyo comme ça bakolongola bikilakila oyo tokende kotya na bango libote na bino ezwa kimia te yo oza noko moko irresponsable na tikala komona na te ngai te nazolobela moto mosusu nazolobela nde yo bitumba oyo nazobunda siko esengelaki oza mopanzi na nga mpona tozolobela tala moto tozolobela awa eza ndeko none ya mwasi ofandi wana ozotala ozokotela bana kasino oyo baza libanda ya makambo bazokomprendre te tala yo oyebi verité mozolingo couvrir yango parce soki bayebi soki okokufa dans 2 ans te yaya madame 15 eza 2 ans te 15 eza ebele ke moto akoko vivre bonheur assez suffisant tala 15 ans nakovivre nyonso na kana mokili tala makambo yango ozoloba na yo est-ce que ozomona te na vivre 15 ans na vivre bonheur na 15 ans ke na vivre 100 ans na malheur nakolingana nga te ozomona bino ata bozwi lisolo oyo bomemi yango pa Lucifer pa Satan le diable etali nga te nga nakosopa makila na ngai pour que mama zonga na bomoi te okokende te yaya tokopotana mabe kokoma yaya likama mbongo tokobomana awa na likama mbongo tokobomana tala ndenge ekomi tala ndenge esali libota bakopotana sikoyo abukanga boye soki na mi libéré na kosala bino makili kotanga makili kotangela yo moko okosala mutelo kote ndeko nanga mwasi tona zoloba na yo pesa mbongo zolinga te kita maboko na yo awa ki eza susu te awa ki eza lisusu te mama mbongo après oyo tokosala okoyeba tala tindika brueto tala ozomona neti ke toza bien te nene ola naza yaya na bino tala makambo ozosala ngai etala biso te eza mama mbongo okozwa mapamba na maboliti awa ozela basingolongo na maboko na ngai oyo nakosala bino te yo okopesa biso mbongo wana soki opesi mbongo wana te mabe kokomela yo bolongolanga basingo oyo bodelie ngai siko deza bolingo tumba ngai pendant que nazobundela likama malonga likama bien likama nozobenga malonga problème eza nini yango madame pesa mbongo bibisila biso mbongo tokabola ko likama nini yango na yo uzoba nini yango pourquoi ozobomba mbongo yango mpona nini likama ezobomba mbongo wana woni mbongo wana soko bimisa ontelelo ozomona moto tokotumba yo tokotumba koyeba conséquence makambo yo sikoyo soki sikoyo na bimisi pe mbongo yango dans 15 ans tokokufa na biso alors nakufata sikoyo sikoyo zela malamu na yo ondima otala biso mibale ondima 15 ans de bonheur tokufa kaka lelo loba tokufa kaka lelo ngana ko côté de R5 soko bimisi mbongo te tokobwako na moto simbai toboke na moto de R5 yo nani bozwa ndeko na mwasi bolinga botombe na moto likola mbongo alo bolungwana liboso te na bwakela bino kili bomba na moto na bino wana bino banani te esilite babikisi pa manganga zela biso pe tokeluka force zela bitumbe kosila sikote tokosila na yo bien non esilite merci na yo mama voyante te osala droit kokufa te na maboko bandoki bolongwa wana merci ça
Merci. Merci na ba maman ya Suisse. Na bo sanité kuna na Belgique, France, Angola, Afrique du Sud, partout bokota la biso. Topesi bino merci pour la confiance. Vous allez continuer copier sa biso. Merci kasi. Botia biso na mabon deli pour que Nzambe apesa kaka makoki abate la biso. Merci na maître Blanchard Mongomba. Nayebi ke ozam ta sika. Awa na mboka oyo. Nyoso za na ngona posa ko yeba likolo ande konanga po yeba ande konanga malamu. Yango yo. Mbongo pe yango ala sala ko pongo propre. Parce que exactement za na posa nini. Za na posa. Zoye. Kangaye. Betaye sérieusement. Nako bomaite. Si aye biso eskanini abombi mbongo wana. Te considérer c'est déjà fait. OK, nazo compter sur toi. Je compte sur toi de konanga. Beta ko pongo propre. Hey mbongo. Tala ndenge komisaka bato. Tala ndenge kabulaka mabota. Tala ndenge kabulaka kiboka marado. Bakoko na ngai. Pe banzambe na ngai. Kai mona na bino na ye. Bakoko na ngai bzuzo. Kai mona na bino na ye. Na ye na pasi na motema na ye na kanda kosenga bino. Nena kanda kosenga bino. Gai na fuka mili boso. Ya bino bakoko bangai. Gai na ye liboso na bino. Koka kanda be pasi ya motema na ngai. Ezo bima na mungongo na ngai. Ndeko na ngai mwasi. Ya deside. Ayiba mbongo etelaki ya libota mobimba. Ayiba ngo pe asali lango ye moko. Te ko salamate. Eko salamate. Eko salamate. Eko salamate bino bokota likamboyo. Kale ko benga bino. Bo venger biso. E salamate, salamate. Nala ngi bo attaquer ye. Po attaquer partout azali. Ti abimisa mbongo na biso. Mbongo bomengwa libota. Soki bo saleli yango ngai. Ngai na kozonga awa. Na koyela bino ngombe ya mafuta ya munene. Kaka ndenge na laki bino bakoko bangai. Po sala yango bongo. Hey! Bitumbelongo ya nzoto. Kuna ndeko mwasi atinda soki kuluna. Soki pe la police. Bakangisa ndeko na eba beta ye. Kotoyo. Lisasi raté ye. Kotoyo le kantuka. Mwanantuka. Ye akena ndenga soloka. Alobi. Ekosuka bongo te. Tala. Nazo ebisa yo. Tokotika ye te. Soki tolandele bongo. Akotika la koloba te ska mbongo sali. Nazo ebisa yo. Akotika la koloba ngote. Metala. Malamu noza apena kondima. Nazo ebisa yo. Soki obomesi ye. Ekobeba. Malamu tokwa kele bakoko balanda ye. Bokoko ekolanda ye. Akozongisa mbongo. Kala mingi te akozongisa mbongo. Soki azongisa mbongo te akobela liboma. Ye pembango. Est-ce que liboma nge bandi? Azobela liboma te ngape na ebite tota la kaka. Abeti masasi Dais na sa pritaki ngana banga ka moto te nazo banga moto te toko kufa awa yaka na ko boma yo oza liboma oza wapi te nanya ngoyo ko boma obi mapena munduki bo banga sabatu nini yango te nani na bino mbali atindi mutu aboma atinda mutu aboma ngai nani na tuni lisusu nani na bino mbali atindi mutu aliboma aboma ngai atika makambo zoloba na jure liboso nzambe soki moko na bino asali yango oko regretter que ngana za ya na liboso awa wuti soki mapata ebube bimisa eloko eza ya yo na bandeko na yo immédiatement nokite eloko moko ya terrible ekosalamela yo ekokuidano oyo affaire familiale nakangi mbongo wana te mpona nini asalela yango nakangi yango mpona likambo ya malamu mpe bayebi te akosi biso aza wana lokuta ye alingi azwa mbongo wana ase rejour ye moko abongisa bomwene kaka ye moko te pesa biso justice na likambo oyo bino bakoko na biso bokota makambo oyo ngai nakose repete lisusu te ebube pimisa mbongo wana zongisa na bakolo nango bokabola bino bandeko na yo te landela ye kaka azoboya aza ndoki ndeko na biso mwaso toye kocomprendre asa motema mabe sala quelque chose pele sete libuma kwesa te makale kale ala somisa mbongo wana
Yaya zongisa mbongo. Oh eza spirituel. Oh tala noko kote kipe makambo yo. Zongisa mbongo. Zongisa mbongo. Ke na zongisa mbongo wana te. Kai na ko s'assurer que mbongo wana ezonga te. Bo salanga oh yo solingi ko salanga etalinga te. Eloko moko te bo salanga yi. Lelo ekozala mokola suka. Oyo yo okutambula na makolo na yo. Babeti masasi ya molimo. Omoni oyo ekomelaka bato oyo baza na bondoki ya kokanga famille evolue te enginda te. Moni makambo ekomelaka bino bandoki yango tolo blaki yango toyebisaki oyo yango bongisa olingi te. Ndeko na nga mwasi ya na ngai nayebisaki oza na posa kokufa te nazobiso bondoki ekoti makambo oyo pesa mbongo libere mbongo tokabola tala ndenge omi comme ça kokende pembeni na ete kosimba ete ezalaka contagieuse maladi ezalaka contagieuse ataki ezalaka contagieuse kosimba ete ozomona okopesa mbongo te mbongo eza wapi okokufa pamba pesa mbongo nazoyebisa yo pesa mbongo okokoma na aveugle pamba kotelengana na mokili yaya mbongo eza wapi yaya mbongo eza wapi lobesika mbongo ezali yaya obika yaya okokufa moni continue kobomba mbongo wana kake kobeta yo koyeba buzu bani nango mbongo alibota obomba mbongo pona yo moko yaya bimisa mbongo yaya bimisa mbongo tala yaka tu continue kolia alobaki nzambe ya mikuwa na Kinshasa azase moko kombo na ye Dr Jean Yongo olingo zwa Dr Jean Yongo pona le makambo nyonso etali mikuwa na yo problème nyonso etali mikuwa yaka na avenue de la paix juste na se ya poma tete zwa ba moto ba 3 pneus to pe ba 2 pneus oyo kendaka riflar loba bakitisa yo na terrasse pistis tango kokita wana juste na ngambu ya terrasse pistis okomona centre la grâce et pas Dr Jean Yongo mbote na yo mama na bwanya sunga ndeko na ngai depuis lobby kaka boye s'il vous plaît sunga biso azonyokwama sunga biso na lobby film oyo eza kitoko korate yango te soki courant ekei yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosana pete kosabone o yeah. Est-ce que maman voyante oyo est-ce qu'ako réussir kopi kisaye pour 2 fois déjà si à côté lié kasi est-ce que yepe est-ce que mbongo yango soki azongisa yango epa ya nganga est-ce que kozongisa mama na bango yeah. Oyo azotala yebo ndenge nini yepe aza ko comprendre te nalobi ke bana mama leki akoyiba télécommande lobela he sokoro bondo ya borondo ya bokondo atika télécommande pour que toyeba oyo eza attaque ya gogo idana eza maladie normalité et puis soki mta salobwe na zene loko moko te na koko sala pona ko bikisa yo te s'il te plaît nebi koza capable ko sala quelque chose yo zali so banzambe bikisa ngai solo la banzambe ya mabele na biso ebisa bango nangonga oyo babikisa ngai nazobunda nde po mama zonga na bomoi bandela bango batongisa lokolo na ngai batongisa makolo na ngai s'il vous plaît yeah. Est-ce que ekosimba balobaki na ye 24 heures soki azongisi yango te akotambola lisusu na makolo te akokufa bongo nalobi na yebite o kasi première partie yango deuxième partie zali koningana te ata omoni spot zala toujours wana nalobi koningana te zala toujours wana to avancer parce que toujours na système à mobondo ogugu idani ngai mwana na bino na ye awa naza awa bino bozali ba protecteur ya bolamu pe ya tradition ya mabele na biso yango na ye kosenga depuis mokolo nini bino bokoma koboma royaume na bino moko bana mokolo nini bokoma konyokola bana oyo ya bino moko kana ye awa lokola mwana oyo ayebika sali mabe te oyo aza kobundela kaka justice pe kimia me bino bojuge kana ngai sans pourtant boyoka ngai
naye que vous êtes capable ya koyoka pe version na ngai mais naza na faute te nayibi mbongo ya mutu te nayibi pe mbongo ya bandeko na ngai te eza nde mama na ngai nde asacrifie existence na ye kaka likolo ya mbongo epuis mbongo wana pe eye lisusu na condition ke ngai na bandeko na ngai basi toza kaka na droit kovivre 15 ans ya pamba soki tolobi tosalela mbongo yango alors nga na juraki likola bomoi na ngai na protéger mbongo oyo na s'assurer ke mbongo oyo ezongisela biso mama na biso na bomoi s'il vous plaît naza mwana na bino nazobondela bino boyokelanga mawa naza na posa kozonga na kapasité kotambola lisusu s'il vous plaît. Merci na ba mama ya Mitendi. Wapi ba mama ya Angola, Lubumbashi, ba mama ya Kisangani, bokene nanga malembe na koya kaka, malebo alobaka, sala yango soin ata ekomi ngai. Soki to chauffer, to kolia kaka, ata ekomi ngai. Soki o chauffer, na kolia kaka. Awa mama ko sala losambo, ako sala bencantation na bokoko. Iwana zako pusana. Na yebite soki akosala nini. Merci na maître Blanchard Mongomba. Merci na PDG Papi Empia Nanzamu na bosanité madame Nacha Nzobo. Merci na nyonso kosala pona malebo. Asimbi na makolo. Tala ndenge pagangi. Agangi. Est-ce que makolo ngwe ko tambola lisusu? Awa. Est-ce que bakoko bayoki version na ye? Est-ce que bayoki liye mawa? Na lobi na yebite. Iwana za komeka lokolo sima lokolo. Est-ce que akotambola? Na lobi na yebite. Zalas koche kolongwa te na lobi deuxième partie. Tozo landisango kaka sikoyo. Toujours na système ya mobondo. Toza kolandisango. Na pesi mbote. Mbote na Oscar Maritou. Mohamed Moleka ya Charity Moleka. Wapi Colin iPhone RDC. Le PDG Lucien Ebata. Mbote na yokuna na Brazzaville. Nazo tambola. Na biki fukama. Pesa merci na bakoko na yo. Soki filme. Oh, c'est Pelisaki yo. To pesa merci na Hervé Landou Métallique. Papa na Simona Luxi. Caroline Esther. Samuel Chris Beni. Kinshasa! Kolela na bino esili. Pona ba problème nyonso. Oyo etali bongo santé. Grâce ya bandeko ya Congo Nature Santé. Oyo baye na traitement naturel. Avec le docteur Jack. Awa, ba maladie lokola infection chronique, douleur ya bas ventre, oyo esilaka te, epai ya mwasi to mpe mobali, ba règle douloureuse, prostate ya sorte nyonso, faiblesse sexuelle, impuissance, hémorroïde ya kati to libanda, bazali kobete yango dada. Ebongo mpona bato oyo babotaka te, ezala mwasi, ezala mobali, awa soko ye bakobenga yo mama mapasa. Bokanisi esili ta pona myom na kiste, awa bazali kotraite yango sans opération, venir okoleka na opération te, kasi okozwa kaka traitement pe ozwi lobiko na oyo ya sire. Naza Dr Jack nazo œuvrer na médecine naturelle. Professionnalisme nanga ezali beaucoup plus maladie interne. Oh nyonso eza maladie akati nde yango professionnalisme nanga. Normalement oh nyonso tout aokaka passe na libomo. Mwasi pe mobali. Douleur au bas ventre, douleur au ventre to koloba mondenge wana. Kosala toilette na passe to bengo colopathie, maladie ya mitiopo. Oh e babengi maladie ya papa ya prostate. Eza spécialité na biso. Ba infection nyonso o boyebi infection ya poumon, tuberculose, asthme, bronchite bronchique, eza ba infection obstétricale awa, sinusite. Ba infection urogénitale, eza ba infection obstétricale. Tous autres traitements maladie nyonso ya opération, tout traitement sans opération, kyste, myome, appendicite, hernie, tous autres traitements sans opération. N'est pas spécialité naturelle, on a tout ça dans la médecine naturelle. Botuning adresse Congo Nature Santé avec Dr Jack ezanango musika te. Ezwa mibongo nature na avenue Bomboma numéro 7
commune ya Kasavubu, référence station Bongolo, oza mobimba oyo wapi. Na Congo Nature Santé, guérison et comme rendez-vous. Awa, jamais rata. Nazu lobiko na ngaye. Centre Congo Nature Santé. Traitement avec précision, prise en charge assurée. Hey que yo. Film na biso yango ebandi. Deuxième partie ya film na biso ya Putulu na Putulu avec le sexy boy Malebo Movie. Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka. Deuxième partie yango yo. Kasi troisième partie kobima lobi to garder patience na lobi toujours scotché zalaka kaka wana yaka zalaka toujours wana na la tranche la plus suivie des films nigériens interprétant Lingala awa en Afrique centrale eza awa pana biso. Merci na ba nyonso bandeko banso obokota la biso libanda mboka to pesi bino. Merci na ba commentaire na ba encouragement na bino na ba appréciation kasi le retikali pe na bino ko sala eza lisungi parce que tango za ko sepela na likambo il faut remettre la main dans la pâte ndenge balobaka ko kotsaka loboko na poche malebo alingaka ba bon tonton na ba mama oyo songali pute zaka mulai mingi te po yango ebimaka mbango ba tonton oyo bazaka poche mulai te ngana lingaka oyo bazaka poche mokuse po poche mokuse mbongo ebimaka mbango oya mulai leta loboke kota na poche beta gauche beta droite epesaka mwa retard kasi na lobi boye. Deuxième partie angoyo lobi troisième ezali c'est vrai que tu es moi retard ya kobima kuna esika ba Nigérien ba produisera mais tout à la nana lobi troisième partie et vous allez vraiment somme awa est-ce que lokola n'aime que au soit qui décision on a c'est à passer n'aime que soit qui décision oyo na makanisi ya pasi pe na c'est à mawa maman ngala go s'assurer na osala tout ce qui sera à mon pouvoir pour que na zongi so na bon moi maman ozonga maman hey et bobechi aleli kasi yo posa na problème ya mikuwa ok wapi zwa numéro benga docteur Jean Yongo problème nyo se tali mikuwa akobiki sango 082 42 47 792 na lobi 082 42 47 792 tala bino bofani awa ndeko na bino ebube kuna bakange na commissariat depuis lobi na butu la police na lobaki yango abandi ko gaspiller mbongo wana na ba boîte yango bakangie pona excès de monnaie na ebisaki bino la police bakangie kaka likolo ya excès de monnaie wana ezalaka infraction so bamunya na mbongo ebele te na lobaki no tomi mama kambo na bokoko na kisi te ndenge salami boye mbongo wana ezakaka bakanga kende po akende ko attaquer madame Philo madame Philo ndakangisi ye te ok wana ya problème na ngate tala ata zawapi to kende to bimise na la police to forcer à biso esika ni mbongo ezali te malembe wana ko zala makambo asuka ndenge no koki ko kende ko buka prison batu pendant que madame Flo mutakanga kiye tala kutu madame ko benga madame Flo ko bondela ye ata appel moko ko yoka aye bite yana biso moto petao yana biso moto beba te yaya dans le bien to benga madame Philo to lempe moral to zwambongo te oyo malamu bo kende wana za camarade ya mama na bino bo kende to benga na téléphone bo bondela ye ya to benga ye lokola no ba dépenser mbongo te ya bube na simi mbongo wana te na moto tike na prison to zwambongo to benga ma Philo libéré ye yo mo ndenge ndini madame Philo s'il te plaît na bondelo na komba nzambe tala pardon olimbisa kena la police olimbisa obimisa ndeko na biso na boloko na yebi ke yazala kaka bon agressif atam c'est la intention na été to bondelo na komba mama na biso libéré ye parce que ye kaka ndai bisika mosola ngo ezali soki loko moko ekomeli kuna na kati ya kasho wana tokoyeba te sika pe mbongo ezali comme bongo na bongo pe sacrifice mama na biso kokende ofeli kaka boye tala zela okokangisa no lisusu soka pesi biso mbongo ngo to abimisi mbongo comme soko kangisi lisusu na bondelo madame Philo s'il te plaît sunga biso to récupérer mbongo
te yende ngazawana afundi afinga kingai aya finga amena senga na munduki gana saliye nini kutu asala ki ameka ki kutu ko bomangai ngana ko libérer te jamais ngai nako bundisa ye comme ça mbala sima akoyeba ke ngai nazana niveau na yete tellement bimana ndako na ngai madame Philo za moninga mama na biso madame Philo la bondelio na bolungwa nzambe madame Philo yoka biso mawa limbisa biso libere ndeko na biso azongisela biso mbongo mama sala ki sacrifice mbongo mama si sacrifice ponango tokokufa babola te madame Philo oza moninga mama na biso yoka biso mawa yokela biso mawa. Est-ce que akoyokela bango ye ba bibisi siko loka ba libérer yo oti la police qui sa motema comme ça tout solo la makambo na ndenga kimia ozo monate okoki jamais kozala plus sage que ta mère koleka pe biso nyoso tozali awa te okoleka biso na bwanya te parce que maman nozaki mutu akimia et pas zala une femme respectueuse. Oui, tala maman a sali sacrifice ultime pour que biso tozo bomengo yo ozoboya mutoki asuka maman na biso wana ezana négociable tenoko malamu kele direct ali kabango nazana makamebela ko sala mbangu te kangambanga na yo awa respect société makambe on zo bana to tolbel makambango donc yo zo penser nini que réunion est importante c'était nazo bisa yo tala so que zo penser que to robak sa mbongo no liango yo moko olo okuta moto ngala bino kote lo bonganga kokufa moto ko tumba yo moto tumanga yi tezelanga na bisa bino mutu moko te akolia $1 est-ce que baby sibino te conséquence ni ko ya so ko lie mbongwana ele ko fele bongo epe bolie nini concerné yo soki toko kufa soki dimi soki ba ozota makolo mibale wana za problème to tike kipenga moko tika na kumba charge na ngamoko na moto soki ba okatanga maboko nga pe tika na kumba charge na ngamoko ko komela biso etali yo te mwana na ngai ebube na yebi ke mbongo na yaki déjà na condition ke ndenge za wana après 15 ans ndenge bosi mbongo boko kufa eza problème te mais yebango chaque jour ba kufa na bango eza problème te bana kutamiki bazobotama bazokufa sikozela nini yango zo rassurer que ndenge za wana oko vivre 100 ans na mokili oyo pour que boya 15 ans de bonheur ebisangai est-ce que malamu ezatike okufa na sengo ya bonheur que okufa mobola zela na ebisa yo loko moko zela ngai nde mutu na pekisaki bandeko na yo bande malikambo yo na bonganga kuna te esika bokoko na bisi fandaka noko loba lopela inoko ngai na bisaki bango ke okuya na mbongo wana alors yaka na mbongo wana sikoyo comme ça bakolongola bikila o tukenda kuchana bango libote na bino ezwa kimia te yo oza noko moko irresponsable na tikala komona na te ngai te nazobela mutu mususu nazolobela nde yo bitumba nazobunda siko esengela koza mopanzi nanga mpona tozolobela tala mutu tozolobela awa eza ndekonone ya mwasi ofandi wana ozotala ozokotela bana kasino oyo baza libanda makambo bazocomprendre te tala yo oyebi vérité mozolingo couvrir yango parce soki bayebi soki okokufa dans 2 ans te yaya madame 15 ans de santé 15 ans belé que muta ko vivre bonheur assez suffisant tala 15 ans na ko vivre nyonso na kana mokili tala makambi ozolo banayo est-ce que ozomona te na vivre 15 ans na vivre bonheur na 15 ans que na vivre 100 ans na malheur na ko lingana ngate te ozomona bino ata bozwi lisolo obo memengo pa Lucifer pas Satan le diable et talingate ngana ko sopa makila nanga pour que mama zonga na bomo te rokenete okokenete ya tokopotana be kokoma ya likama mbongo tokobomana awala likama mbongo tokobomana tala ndenge komi tala ndenge sali libota bakopotana sikoyo abokanga boye soki na mi libéré na kosala bino makili kotanga makili kotangela yo moko okosala mutelo kote ndeko nanga mwasi tona zoloba na yo pesa mbongo zolinga te kita maboko nayo awa ki eza susute awa ki eza li susute mama mbongo après oyo tokosalo okoyeba tala tindika brueto tala ozomona nati ke toza bien te nene
Ola, naza ya na bino tala bakambo zo sala ngai. Etala biso te. Etala biso te. Eza mama mbongo. Okozoma papa na maboliti awa. Ozela basingolo na maboko na ngai. Ona ko sala bino. Te. Yo okopesa biso mbongo wana. Soko pesi mbongo wana te, mabe ko komela yo. Bolungola nga basingolo. Boli bodeli ngai. Sko. Deza bolingo tumbangai. Pendant que nous avons bondi la likama malonga likama bien. Likama nous avons malonga. Problème les années nango. Madame pesa mbongo. Bibi sila biso mbongo to kabola ko likama ni nango na yo. Uzo bani nango. Pourquoi zo bomba mbongo ngo pona nini? Likama zo bomba mbongo la. Woni mbongo wana soko bimisa ontelelo. Ozo mona moto toko tumba yo. Toko tumo ko ba conséquence makambo yo. Sikoyo. Soki sikoyo na bimisa mbongo ngo dans 15 ans toko kufa na biso. Alors, na kufata sikoyo. Siko zela. Malamu na yo. On dima, otala biso mi balé. On dima 15 ans de bonheur, to kufa kaka lelo. Loba, to kufa kaka lelo. Ngana ko côté de R5. Soko bimisi mbongo te, to ko boko na moto. Simbai. Simbai to boke na moto. De R5 yo. Yo nani. Yo nani. Bozo andi ko na mwasi, bolinga bo tombe na moto likola mbongo. Alors bolungwala liboso te na bwakela bino kili bomba na moto na bino wana. Bino banani. Te. Esilite babikisio pa manganga. Zela biso biso pe toke luka force. Zela bitumbe ko sila sikote. Toko sila na yo bien. Non esilite. Thank you, great one. Merci na yo maman voyante. Te. Osala droit ko kufa te na maboko bandoki. Bolungwa wana. Hey. Merci sir. Merci na ba maman ya Suisse. Na bo sanité kuna na Belgique, France, Angola, Afrique du Sud, partout bokota la biso. To pesi bino merci pour la confiance. Vous allez continuer ko pesa biso. Merci kasi. Botia biso na mabondeli pour que Nzambe apesa kaka makoki abate la biso. Merci na maître Blanchard Mongomba. Nayebi ke ozam tasika awana na mboka oyo nyonso za nango na posa ko yeba likolo ande kunanga po yeba ande kunanga malamu yango yo mbongo pe yango ala sala ko pango propre parce que exactement za na posa nini za na posa zoye kangaye betaye sérieusement ko bomaite si aye biso eskani ni abombi mbongo wana te considérer c'est déjà fait. OK, nazo compter sur toi. Je compte sur toi de kunanga beta ko pango propre. Hey mbongo tala ndenge komisaka bato tala ndenge kabulaka mabota tala ndenge kabulaka kiboka marado bakoko na ngai pe banzambe na ngai kai mona na bino na ye bakoko na ngai zuzo kai mona na bino na ye na pasi na motema na ye na kanda kosenga bino nena kanda kosenga bino ngai na fukami liboso ya bino bakoko bangai ngai na ye liboso na bino oyoka kanda pe pasi ya motema na ngai ezobima na mongongo na ngai ndeko na ngai ya mwasi ya deside ayiba mbongo ezalaki ya libota mobimba ayiba yango mpe asalela yango ye moko te ekosalama te bino bokota likambo oyo kani ekobenga bino bofange biso esalama te nalingi boatake ye partout azali ti abimisa mbongo na biso mbongo bomengo libota soki bosaleli yango ngai na kozonga awa na koyela bino ngombe ya mafuta ya monene kaka ndenge nalaki bino bakoko bangai bosala yango bongo bitumbelongo ya nzoto kuna ndeko mwasi atinda soki kuluna soki pe la police bakangisa ndeko na ye babeta ye kotoyo lisasi rate ye kotoyo leka ntuka mwana ntuka ye ake na ndenga soloka alobi
ekosuka bongo te tala nazoyebisa yo tokotika ye te soki tolandeli bongo akotikala koloba te sika mbongo ezali nazoyebisa yo akotikala koloba ngo te me tala malamu nozala mpe na kondima nazoyebisa yo soki obomisi ye ekobeba malamu tobwakele bakoko balanda ye bokoko ekolanda ye akozongisa mbongo kala mingi te akozongisa mbongo soki azongisa ngo te akobela liboma ye mpe mbangu eske liboma ngo ebandi azobela liboma te nga mpe nayebi te totala kaka abeti masasi ngai isi nasapritaki nga nabangaka moto te nazobanga moto te tokokufa awa yaka na koboma yo oza liboma oza wapi te nani yango yo koboma obima mpe na munduki bobangisa bato nini yango te nani na bino mibale atindi mutu aboma atinda mutu aboma ngai nani natuni lisusu nani na bino mibale atindi mutu aliboma aboma ngai atika makambo nozoloba na jure liboso ya nzambe soki moko na bino asali yango okoregrete ke nga naza yaya na ya liboso awa ewuti soki mapata ebube bimisa eloko eza ya yo na bandeko na yo immédiatement noki te eloko moko ya terrible ekosalamela yo ekokuidano po eza affaire familiale nakangi mbongo wana te mpo na nini asalela yango nakangi yango mpo na likambo ya malamu mpe bayebi te akosi biso aza wana lokuta ye alingi azwa mbongo wana ase rejour ye moko abongisa bomwene kaka ye moko te pesa biso justice na likambo oyo bino bakoko na biso bokota makambo oyo ngai nakose repete lisusu te ebube bimisa mbongo wana zongisa na bakolo nango bokabola yo na bandeko na yo te landela ye kaka azoboya aza ndoki ndeko na biso mwaso toye kokomprendre asa motema mabe sala quelque chose pelisa ta libuma kwesa te makalekale azongisa mbongo wana yaya zongisa mbongo oyo eza spirituel oyo tala noka poteki mpe makambo oyo zongisa mbongo te nakozongisa mbongo wana te ngai nakosasure ke mbongo wana ezonga te bosala ngai oyo nyonso bolingi kosala ngai etali nga te eloko moko te bokosala ngai lelo ekozala mokolo ya suka oyo yo okotambola na makolo na yo babeti masasi ya molimo omoni oyo ekomelaka bato oyo baza na bondoki ya kokanga famille evolue te enginda te moni makambo ekomelaka bino bandoki yango oyo toloblaki yango toyebisaki oyo yango bongisa olingi te ndeko na ngai mwasi ya na ngai nayebisaki oza na posa kokufa te nazobiso bondoki ekoti makambo oyo pesa mbongo libere mbongo tokabola tala ndenge omi komisa kokende pembeni na ye te kosimba ete ezalaka contagieuse maladi ezalaka contagieuse atake ezalaka contagieuse kosimba ete ozomona okopesa mbongo te mbongo eza wapi okokufa pamba pesa mbongo nazoyebisa yo pesa mbongo okokoma na aveugle pamba kotelengana na mokilo yaya mbongo eza wapi lobe esika mbongo ezali yaya obika yaya okokufa moni continue kobomba mbongo wana kake kobeta yo koyeba buzo bani nango mbongo alibota obombango mpo na yo moko yaya bimisa mbongo tala yaka to continue kolia alobaki nzambe ya mikuwa na Kinshasa aza se moko kombo na ye Dr Jean Yongo olingo zwa Dr Jean Yongo mpona makambo nyonso etali mikuwa na yo problème nyonso etali mikuwa yaka na avenue de la paix juste na se ya poma tete zwa ba moto ba 3 pneus to pe ba 2 pneus oyo kendaka riflar loba bakitisa yo na terrasse pistis tango kokita wana juste na ngambu ya terrasse pistis okomona centre la grâce et pas Dr Jean Yongo mbote na yo mama na bwanya sunga ndeko na ngai depuis lobby kaka boye s'il vous plaît sunga biso azonyokwama sunga biso na lobby film oyo eza kitoko korate yango te soki courant ekei yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosana pete kosabone o est-ce que maman voyante oyo est-ce qu'ako réussir kopekisa ye pour 2 fois déjà si à côté lié kasi est-ce que yepe est-ce que mbongo yango soki azongisa yango epa ya nganga est-ce que kozongisa mama na bango oyo azotala ye boye ndenge nini
ye pe aza comprendre te nalobi ke bana mama leki akoyiba telecommande lobela ye sokoro bondo ya borondo ya bokono atika telecommande pour que toyeba oyo eza attaque ya gogo idana o eza maladie normalité et puis soki mta salobwe na zene loko moko te na koko sala pona ko bikisa yo te s'il te plaît na bi koza capable ko sala quelque chose yo zali so banzambe bikisa ngai solo la banzambe ya mabele na biso yebisa bango nangonga oyo babikisa ngai nazobunda nde po mama zonga na bomoi bandela bango batongisa lokolo na ngai batongisa makolo na ngai s'il vous plaît. Est-ce que ekosimba balobaki na ye 24 heures soki azongisi yango te akotambola lisusu na makolo te akokufa bongo nalobi na yebi te o kasi première partie yango deuxième partie zali koningana te ata omoni spot zala toujours wana nalobi koningana te zala toujours wana to avancer parce que toujours na système mobondo ogugu idani ngai mwana na bino na ye awa naza awa bino bozali ba protecteur ya bolamu pe ya tradition ya mabele na biso yango na ye kosenga depuis mokolo nini bino bokoma koboma royaume na bino moko bana mokolo nini bokoma konyokola bana oyo ya bino moko kana ye awa lokola mwana oyo ayebi kasali mabe te waza kobundela kaka justice pe kimia me bino bojuge kana ngai sans pourtant boyoka ngai na ye ke boza capable ya koyoka pe version na ngai mais naza na faute te nayibi mbongo ya motu te nayibi pe mbongo ya bandeko na ngai te eza nde mama na ngai nde asakrifie existence na ye kaka likolo ya mbongo epuis mbongo wana pe eye lisusu na condition ke ngai na bandeko na ngai basi toza kaka na droit kovivre 15 ans ya pamba soki tolobi tosalela mbongo yango alors nga na juraki likolo ya bomoi na ngai na protéger mbongo oyo na s'assurer ke mbongo oyo ezongisela biso mama na biso na bomoi s'il vous plaît naza mwana na bino nazobondela bino boyokela nga mawa naza na posa kozonga na kapasité kotambola lisusu s'il vous plaît. Merci na ba mama ya Mitendi wapi ba mama ya Angola Lubumbashi ba mama ya Kisangani bokene nanga malembe na koya kaka malebo alobaka sala yango soin ata ekomi ngai soki to chauffer to kolia kaka ata ekomi ngai soki o chauffer na kolia kaka awa mama ko sala losambo ako sala bencantation na bokoko Yoana za kopusana na yebite soki akosala nini. Merci na maître Blanchard Mongomba, merci na PDG Papi Empia na Nzamu na bosanité madame Nasha Nzobo, merci na nyonso kosala pona malebo asimbi na makolo tala ndenge pagangi agangi est-ce que makolo mwe kotambola lisusu awa. Est-ce que bakoko bayoki version na ye? Est-ce que bayokeli ye mawa? Na lobi na yebite, Iwana za komeka lokolo sima lokolo. Est-ce que akotambola? Na lobi na yebite, zalas koche kolongwa te na lobi deuxième partie, tozo landisango kaka sikoyo, toujours na système ya mobondo. Toza kolandisango na pesi mbote. Mbote na Oscar Maritou. Mohamed Moleka ya Charity Moleka. Wapi Colin iPhone RDC. Le PDG Lucien Ebata mbote na yo kuna na Brazzaville nazotambola na big fukama pesa merci na bakoko na yo soki filme oyo sepelisaki yo to pesa merci na Hervé Lantou Métallique papa na Simona Luxi Caroline Esther Samuel Chris Beni lokola
babeti kake na lokolo epai ya nzambe ya mabele na bango parce que bandeko na ye noko na ye libota mobimbe fundi ye alingi alia mbongo wana kaka ye moko. Est-ce que c'est vrai pe alingi vraiment alia mbongo ngo ye moko na lobi na yebite to pesi mbote na Oscar Maritou mbote na yo mama na bwanya sunga ndeko na nga mwasi akomi na eta o banda lobi uti koleka azo nyokwama s'il te plaît. Est-ce que bako sunga ye akobika Mohamed Moleka ya Charity Moleka mbote pe le sako ezwami bino isika ezwami bino tala kowela na mbongo ya famille elongwe ya kobomana ekomi ya kobwakela na maladi kebakao conflit ya mbongo ebongo la kabondeko na biso te ebele bakoma koloba singa famille ekoma nango ya ba chinois soki ebendani lelo ekatanaka singa famille atandenge nini ekoki kokatana te oyo mama ya bwanya atali boye amoni nini soki pe manganga soki pe mambikudi soki pe mangunza oyo ezali maladi ya normal te oyo ezali bonganga nde babwakeli yo oyo ezali kanda vraiment ya kukwidana et puis nasana eloko moko te na kokosala propos nango te mama na ngai salanga quelque chose nayebi koza capable kosala quelque chose yo ozali mwasi oyo banzambe bayokelaka tala solola na bango tala sala ke comprendre que ngai eza te ke nazobomba mbongo nazosala nde effort pour que nazongisa mama na ngai na bomoi balibere makolo na ngai batika makolo na ngai kimia. Est-ce que bakoyoka ye nalobi nayebi te awa nga mpe nakangi pema. Est-ce que bakotika ye? Est-ce que bakoyoka? Topesi bayoka kikala. Est-ce que makolone ekozonga? Nalobi nayebi te. Topesi mbote na Colin iPhone RDC. Mbote na yo. Le PDG Lucien Bata kuna na Brazzaville. Mbote na yo. Tobosani pete le PDG JC Feignant. Kuna na espace Feignant na poto na Brazzaville. E kuku idani kai mwana na yo ngai yeyo naza awa kai mwana na yo zali mobateli ya bolamu ya kati ya mboka na biso yango na ye kotuna bana mokolo nini okomi ko détruire le royaume na yo moko bana mokolo nini depuis quand okoma konyokola bana na yo moko nga naza depuis naza mwana muke nebi ki otambolaka na bosembo pe ojujaka malamu me ngai ojuge kananga sans pourtant oyoka ngai nebi ki mokonzi aliaka nyama matoi mibale yo nga pe na yo yoka version na ngai nga nayibi mbongo ya moto te nayibi mbongo ya baleki na nga te ezalaki sacrifice oyo nde mama na nga asalaki na existence na ye pour que mbongo ebotama. Parce que mbongo nga bondoki pe eyaki lisusu na bacondition ke ngai na bandeko na nga basi tokovivre kaka na mokili oyo 15 ans ya pamba. Et puis ngai na juraki likola bomoi na ngai na protéger mbongo wana na s'assurer que mbongo wana ezonga po ezongisela biso mama na biso. S'il vous plaît. Ngai na ekobondela ochiko obudu. Ngane ko bondela ochiko obodo yukelanga mawa bino bakoko babiso nayebi ke mabe ezali me nasali mabe te po juge nga na mabe na nga moko. Est-ce que bakoko na ye bakoyokela ye mawa to te nalobi nayebi te kasi natunaki motuna yo soki ozalaki na kati ya lisolo oyo est-ce que okozala mopanzi ya mama to pe okozala mopanzi ya bandeko ne ya basi? Est-ce que vous côté les boubés? Parce que maman y est moko na volonté na ye moko ndaki ko se sacrifier pour que banane batika na bomengo. Mais si ma sacrifice na ye pa nganga lobi bomengo bako vivre nango kaka 15 ans après bako kufa bande ko basi balobi liwe ya kangonga nyonso soki bako sacrifier na bango 15 ans pour que bakufa na bonheur baza d'accord parce que moi na kuta bébé abotami lelo lobi akufi. Bongo bango, qu'est-ce qui assure que va vivre plus de 15 ans? Hey! Ah ouais, coucou Dani. À répondre, est-ce que à toi c'est ma colo on a libéré là, to pesa kopé qui ça y est. Na lobi na yebité.
Clarisse Bofo yakuna na Delvo mbote pe lo sako na yo. Fan zone de Malebo movie. Merci na accompagnement na bino partout ezomi bino na pesi bino merci. Tozila kaka fête à 4 ans tolobi mbula oyo pour tous les komata makala nde kotikala parce que kozala somo et kozala elengi. Nazo tambola le, nazo tambolier. Nazo tambola. Encore ye penenga zalaka moto. Nazo tambola. Fukama. Te pesa merci na bakoko bayo. Oh bisonyo soto zalaka boye. Okomona mwana ba jeune prière poizo diplôme d'état. Mettons au kaka komona code na chombo. Ye wana mbango na coin. Aweleli na ye. Poudre, aweleli masanga, aweleli kokanga place na terrasse, olea kanga ban église, pona mikolo, oya sala ki personne sa merci na maboko akolo nzambe. Ma Sophie, ça yango lisusu yango ezongi. Ma Sophie oh. Azo comprendre te, ndaku na ye moko, akota kabimaka kaka ye moko, nani achelie sak yango likolo ya mesa. Bubeti. Ndenge no koti na kati ya ndaku na ngai. Te, yo moko si okomisaki ngai elima mopaya. Pendant omemaka mama na ngai pour que ami pesa asi sacrifier pour na mbongo. Na koma banda mokolo wana elima mopaya. Ndenge nini kozongisa mama na nga na bomoi. Banda koloba kaka sikoyo. Banda koloba. Macheti. Akokata ye moto. Etalinga te soki komemanga na prison tote. Nga na kokata yo ko senye lokola soso. Soki oyo explique nga te. Ndenge nini mama na nga na bomoi. Banda koloba sikoyo. Désolé kobo mangate. Nakoloba s'il te plaît. S'il te plaît nakoloba mwana ngai. Nakoloba. Papa Simon Landu motema ya mama lisi fouti. Parce qu'elle a 15 ans, ya ko se rejoindre na mbongo wana. No kite après wana bakokufa. Nini? Te panganga mokonzi. Il fallait ko yebisa avant ka kota na cercueil. Sikoyo, pourquoi zolo bango siko pendant kazate? Nzambe na ngai 15 ans de vie. 15 ans de vie. Soki va rejeter sacrifice wana et que meko zong sango mbango monte après 5 jours wana ya kozonga na bomoi. Est-ce qu'on l'a dit deuxième partie à condition soki 5 jours ba simi mbongo wana te ba saleli yango te alors ye ba kozonga sa na bomoi. S'il te plaît kobo mangate. S'il te plaît maman na yo akokene pe kozonga lisusu na bomoi. Soki bo simbi mbongo wana soki bo simbi yango te pendant kaka 5 jours akozonga na bomoi. Est-ce possible? Merci na ndingo bandi kofungola motema nokite nde na kata kio moto kala webi kinga na zara mabe sina beba mitala yo poza motema mabe malamu ezalaki osunga mama nanga na bo mengo yo zalaka nango yo ndimi ase sacrifier na kisi na solo kapo na mbongo yo kotikala kozala susu moninga malamu te pona mama na ngai oza motema mabe. Merci beaucoup na ndenge lobi nga vérité kangam no na yo non aussi okomi liberté après 5 jours soki mama na nga zongi na bomo ite ngai na kozongela yo awa na kozongela yo. Est-ce que ndenge za kokende boye nanya kolonga 5 jours basimba mbongo yango te kasi akotia yango wapi kuna ibaleki pe bakoluka moto encore dollar ndenge betisaka motema. Ata oza motambongo soki omoni dollar yoka ndenge motema badilaka. Mbongo mobimba soko ke changer yango bakotala yango lokolo autopsie bakobalola yango lokola scanner. Nzoka mbongo pamba soki ezata na mwa apota yango pezaka na kisa kobikisa apota yango te se bakata mbongo. Mbongo
mbongo mobomi mbongo motongi sala ke na bomoi na yo mbongo azala mbongo ezala élément plutôt ya kotonga ke élément ya kodétruire. Kasi nalobi boye mpo na yo maman yo mpe papa oza kolanda biso baventre eza konyokola yo bainfection esilaka te ata okenda na bacentre bandenge na ndenge ozolobi kote zwa adresse na kopesa yaka na avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu. Est-ce que l'andi na lobi avenue Bomboma numéro 7 bis na commune ya Kasavubu, référence station Bongolo. Hey maman Bimi et Boubé maman Maman naza vraiment désolé, naza réellement désolé. Neba kite ke mbongo wana ekuya na condition mutindo boye. Neba kite ngai neba kite ke ekuya la bino likama ke bokufa après 15 ans. Ngai neba kike nyonso ane kozala bien pe ko batela bino pe ko pesa bino esengo. Neba kite ke ekoya na mababe. Neba kite naza désolé mona na ngai. Na c'est l'erreur moko ya makasi. Erreur moko terrible. Na ça na posa ko zonga na bomoi. Na zonga na bomoi. E boube. Ko permettre bande kono a basité. Pas si mbongo wana. Bango, bazana trop jeune pour que bakufa dans 15 ans. Maman, hey, maman alimwe. Maman. 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 Mbote pelo sako na yo boss Ibra Banque Centrale Malebo a lobby sala yango soin ata e komi ngai soki ba chauffer tokolia kaka boss Ibra merci et c'est ka ezwami Malebo a pesi mbote ya Willy Musheni mbote na yo esika ezwami yo te tokosenga excuse te tokosenga excuse te okene bongo et wana pe azako ya lisolo ya mbongo bato bako bomana awa. Merci na maître Blanchard Mongomba wana bako tala ye baso comprendre te ngape na zako comprendre te ninye zako leka awa tala bandeko ya basi ndenge bazako bomana obande ko tambola depuis mon colonini ndenge osali yango nayebaki yango déjà nayebaki yango donc ndenge ke wana oke ko somba bokoko bikila na mbongo ya biso fale to kabola tena biso moto ko tumba yo soki besi par na biso te mabe wapi mbongo etikali tala okoko lia mbongo wana yo mokote okoko lia héritage wana yo mokote tala soki nazo tala bino mibale bobingi nazo mona perte ya befort à maman 9 mois libumu fallait qu'il boit cabino bozo sepela maman tikala ya kufa libela pour que bo sepela na mbongo bozo bossa na ta conséquence e ko na sima ya mbongo ango ngai nazala ko zonga na kote na mama zolela aso bondela ki asala ki erreur to sunga ya zonga na bomoi lokuta lumfunu oloba nini ko yomona ki molima mama donc biso to koma ba aveugle yo oloba nini mama o ti so n'importe où koloba na biso buzoba pardon koloba na biso makambo zanga tina wete o mona mama o moni mama wapi yo moni nani prophétesse yo moni mama o ti komona mama tanga na yebi style na yo na yebi façon de faire na yo na yebi ninyo kinaka na makambo ngo o moni oyo ko simba te na zebisa yo o moni mbongo oyo bube esengelo bimisa il faut bimisa mbongo wana ngai soko bimisa ngote ngamo kuna ko boma yo pe na kokedu ko mifunda ko mitika na la police bokani sina zo banga ko kufa poto penser que na posa ko se rejoindre na mbongo wana ngamo ko boko soki mama kasazungi na bomo ya après 5 jours boko loba nini bino mibale nde boko yeba pe boko comprendre que na plus intelligent peu plus sage que bino mibale na l'équipe bino na mayele tezela nanu c'est là nanu ngolo banini par là que maman ko zonga na bomoy te soki mbongo na simba mité pendant 5 jours mbongo na ko zongisa maman na bomoy maman ko zonga na bomoy et ko bongo na maman on est exactement on a lingi na sala alors mutu mon côté a ko simba mbongo na pendant 5 jours wana mutu mon côté te est-ce que zoka buzo banaye
Je pense que ça quand même tabayele. Est-ce que mutu mona moi c'est kaka Olympio moral pour ndimi ki ya moni mama pe ondimi. Ki ya moni mama akufa kala. C'est quoi mama zuki na bomoy? Mama ya kufa akenda akoma ki déjà mbongo. Ya loba ki amoni mama ke mama sko alam kali susu. Asonga na bomoy. Ki ya boy ne susu mbongo. Te. Est-ce que pozo ndimela ye? Ozo ndimela kwa ni film mama lebo. Omoni film mama lebo o total to bandila lobby. Te. Mana busoba tala yego simbate na yobi ko simbate ngana to ko bomana mani mbongwana oko bimisango oko bimisambangoana biso nyoso to kabolango moto na moto azwa parti na ye nokite ngana yo to ko bomana awa na ndako yo busoba to ko bomana awa. Qui a tort, qui a raison? Des fois na kata mabota soki bozana yaya moko ya mokolo bizarrement toyoke la kaye mingi parce que nzambe apesa quand même ba instinct apesa moi ba don na ba yaya mingi ya yambo okata mabota papa nganga toza na ngonga te soki mbongo wana esimbami te pendant 5 jours wana ngelo bake nyonso esili ekozonga mama na biso ndenge ya na biso alobi biso toza na posa mbongo wana te panganga toyoka yosalaka makasi yo betaka makambo dada okokosala ko pango yango tina toye awa poto yoka sango na yo so ko assurer biso eska kaka mbongo ezali tokobongola bomoi na yo nyonso kozala ngo posa tokopesa yo na bilima no tokopesa yo tokosombela mituka tokopesa mabele nazo bisa tokopesa mutuka nganga posa mutuka ata mutuka tokopesa ata bilima ne mituka tokopesa bango tokopesa yo bisa bituka eska mbongo eza yebisa biso esika mosolo ezali bozana posa koyeba esika mbongo ezali oui tozana posa koyeba yango tina ya boye na bino awa na temple na ngai oui exactement ye bolo ba njenje kereja njenje kereja machina kwa kwara achuma kwa atuma kwa ya oyo komokomisa bango lokola kizengi bolimbisi nga moko pena seka nano tala degre komisaka bato bonganga eza eloko mabe bakosakana na yo makambo so kosala lokola mwana moke lokola otanga te lokola oyebi mpe loko te na mokili nyonso wana kaka mpo oke mopanzi ya mabe mopanzi ya malamu eza mopanzi ya Yesu Kristu kebaka na balia mabota biso soki eloko ebungi tokendaka ngambo boye tika landa nzela Yesu Kristu olobi le côté panganga oningisi kaka nzoto nini yango ye ndeko na mwasi ça vraiment désespéré toyebaki kombo ne ebube en tout cas ça ba trouble on a luka makambo ya zo sala nyonso eza possible pour que s'assurer que maman na bino zonga na bon moyo yango tina azoboma mbongo wana parce qu'elle a tellement désespéré wana kaka oyo nyonso yo moni yango wana nando ba na yebi toyebi kende kona sala désespéré ata pe mta trouble toyebi déjà mais yo tout na posa ndi bisa biso ne sika mbongo eza bisa biso te kende kona biso mwasi aza désespéré parce que mutu nyonso atake luka makambo pe désespéré wana biso nyonso za bongo wana bwaki zeke soki na sekango ezolo banini biso nyonso tokotala kaka merci na bana makala ngaba bozonga lobi na pokwa na koyebisa bino te pourquoi musika toza na posa sikoyo pourquoi je peux pas zonga lobi te tokende ni na ngoto tungsabino ni na ngoto tungsabino ko komi yakanda te boye kaka na temple na ngai wono ko tijenga ni ndenge nya sala musala na ngai to be sala musala na bima kende bozonga na pokwa na ko sala tu na ko sebnes ka mbongo ezali siko bino bozo forcinga kaka lelo tala ko pe bananga na bino on sala biso côté ya unganga te ya basola ngana nganga te zela nanu a répondre nanu na requête na biso te to kene bondenge ni tala soki bo bimite bo bima maboma awa na pele maboma ya bala bango tala bango wana kwe balingi bakoma koswana nanganga maman mabote eza kotongisa yo ozoluka mwana lela basanye pasuka
Yake pa docteur Jack Vassila na avenue Bomboma numéro 7 biso na commune ya Kasavubu. Baza na nzela bazo ya mbangu bazo kinesika yoboma kimbongo na nyango wana na lobi voyant oyo bande kuna basi bakendaki kokutana na yiko ya yebisi bango esika mbongo ezali kene mbangu liboso te bango bakoma avant yo ayebisi bango esika mbongo ezali kende liboso te bango bazwa mbongo yango nzambe o Malebo va prometa kibiso ba production ya cinéma effectivement fin avril debima toko bana déjà kolanda via ba réseaux sociaux pe awa na télé ba extrait ya ba série na ba long métrage oyo biso to sali na compte ya Malebo Film Academy na lobi cinéma mabokete théâtre te kimango boteo na lobi cinéma totikala kosakana na ba terme mosusu yo koyoka Malebo lobi cinéma yo zongo ba jeu pokebe la cinéma tika kosakana na ba terme naza cinéaste de formation na Hollywood tika ba loyenge soki Malebo abia sala boyo pe mbango sali soki na lobi na lamba fufu yo pe mbango kolamba fufu tika o yanga na kindaka nango malembe biso tolobaka o duro jeje ni suru o duro jeje kolanda Malebo mbango teo punzela na tambolaka nzambe nde atambusaka ngai makila Yesu Kristo nde etambusaka ngai yo soki na salibwe yo po salibwe na lobi tika o awa papa nganga yeyo aye kuchumula esika mbongo ezalaki est-ce que réellement esika mbongo ezali yango yo tala banganga bakoma miyibi ole plutôt ayebisa bandeko ya basi esika mbongo ezali ye moko papa nganga ayende kozwa nzete aboli nzete na moto ye wana mbangu te zongati zonga yako za mbongo stupide pourquoi okini yako za mbongo ngo kizengi nazo blame na ngayo teo na blame nde bandeko nanga basi po bandimela kiyo kizengi nzoka papa nganga alingaki ye moko ayako za mbongo yango mosolo yango merci beaucoup maman wa bolingo mama abwanya na si mbongo yango alors malamu na yo obima mboka oyo immédiatement na mbongo wana obima mboka oyo obima otikali na 3 mois lisusu ya kobunda pour que mbongo wana esimba mate 3 jours otikaka na 3 jours j'allais dire pour que maman na yo azonga na bon moyi alors 3 jours de plus wana ekozala facilité pona yo yango na suggéré yo obima libanda ya mabele oyo eza ko provoquer yo pe ko telemela yo tigre abanga sima te soki ayebi ke na sima danger ezali ata aza nyama makasi ngana koganye bitumba oyo te ebube chuku na souhaito le meilleur ebube chuku awa balobi pendant 3 jours ekolanda ekoinda parce que etikali kaka 3 jours pour que maman azonga na bomoi kasi kuna bandeko ya basi pe mitema si ebebi balobi pourquoi maman zonga na bomoi ba continuer na bobola ekosimba te moto na bwanya biso tozongi tala motema na biso zo badila motema na biso evandi kimia te to vandi pe ozolo beloko to baki tozonga tala ngana bien spécialement ngai ngana ko sepelisa yo soki na simbongo wana na ko soutenir yo tala comment mutu akokozwa mbongo ya libota mobimba akima na nkaka pona ye moko ezo betisanga mutu yango multi network awa pour que yo pesa biso solution tala toza désolé na ndenge silaki mbala suka to yaki awa yebisa biso ska mbongo ngo ezali sunga bisoko panganga tchana si boma moto te bino boza tellement chanceuse en tout cas bino mi balé boza vraiment chanceuse na ndenge boye ananda kunanga na ngonga oyo te boza vraiment chanceuse ke ndenge sali awa ngai nazo sepela joyeux anniversaire na ngai parce que soki te ngai ndenge na nyokola bino et puis yo ndenge na komi sota mususu ntaba yo ngo komani boza chanceux parce que le les anniversaire ya mama na ngai na ngosala bozo bate donc bino boyana kati temple na ngai bo finga ngai pe bo kimabongo limbisa biso te pourquoi boko finga ngai te to ko fingo te tala eza ndeko na ngai azara motema moto azara motema moto bongo moto ngo na ko akotelisa safu awa
te tshana se o tozala ngo pose ça juste yo la kisa biso ska bongo ngo ezali biso tokende kozwa ngo tokoya kobikisa bomoi tokobongola bomoi na yo kosepela tokokatelo para monene borelanga dollar naza biso dollar wana franc congolais na franc CFA te na nerate dollar américain dollar canadien te tokomona melongi ma ya Franklin na Washington ok bokende nazo gêner nanu ok tant nako si ça gêne et puis nako sabino skani mbongo ezali bozonga dans 3 heures te panganga tala kosala teke nazongela humeur onaki nango lobi awa pourquoi ça la rabiso kaka boye siko toi ki liboso o te tozonga na pokwa tozonga